roi banda kwa batu afa biso to yawa population elelaki banda ko bayibi babotoli ba plasma bayibi biloko abatu to komi to tie maboko na désert poto la tseke fox mutaleki leta azate to yokuta bango na muninga la yeyo kuluna oyo bazomela bombe baza ye tambwe Zuzu nde yeyo to zuida général Zuzu yeyo. Population ya quartier Biyela basepela kindenge komanda Dipi Arando akangi ben civique oyo baza konyokola bango kuna boyoka bango pendenge balobaki. En tout cas nazane sengo makasi. Naze sengo makasi penza kosakana te. Pe naza mwasi na bango pe na sepeli na musalo basaleli ngai. Kozwa batu oyo to mitungisi bandano wele tilelo to sepeli makasi ne to bango na sepeli makasi na zane sengo vraiment musala ndio yango yo bana ba ye a musala ndio yango to sepeli makasi biso tosaki na mabulu makasi ana kacho me bana ye musala mu kitoko. Commandant Papi Dipi Arando continue musala na yo kitoko parce que singa kande boye policier il faut azala toujours pene na population pour na assurer sécurité na ye. Yango biso tozo senga kaka na général Sylvano Kasongo ayeba na ko renforcer sécurité na ville province ya Kinshasa pour que bato ya modèle ya boye bayeba lisusu na ko déranger population te. Yango biso awa to betisi kambonda. Merci beaucoup to komi na suka ya émission na biso ya mokolo ya lelo na yebi ke bozaki ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino soki olingi olanda émission oyo en direct kota na chaîne YouTube na biso Mbunda Ekolo officiel okomona yango ezali wana to fongoli ba porte na biso pona bino nyonso o bolingi bo passer na émission ndenge lolenge na oti kolekanga na commandant Patrick Dipi Arando benga biso na numéro oyo eza affiché na poste téléviseur na yo ngana bino to kuta na mbala sima na sima caméra ezalaki bongo Igrid Mateta pe Wilfried Samba oyo basimba ki masolo ya caméra pe ya réalisation ya émission oyo bye bye.